Maman, olobi ni nengo. Un de commence. Le bali kamol koloba. Bonjour mes loulous, bonjour tout le monde. Nena pesa conseil. Na biso bato to saraba vidéo ya banidu. Na mitie na kati na bibia na biso bato to saraba vidéo. Pour na angle bien ko revoir vidéo na ya va routine de la moto. Omoni nzoto. Ya kama bemuko. Surtout ya biso bato mwindu bolanda chokote na filtre te mama na muta mwindu makasi. Bakote ne boya na on côté là pona ko boya pe ko potango pomade po ya osanduta. Déjà banduta yango mo ezo ya naturellement na ya kochongo so pomade pona telisango. Yetikala bongo pona muta mwindu. Scolaire pour ça la bongo botala ba anglais pour ça la ba makambo wana ti. Au revoir nos vidéos na routine de la moto petit qui si yango filtre. Au petit qui si yango éclairage. Pour les pe bima. Bato ba sepela pe ba nid musupe to zo moni zo sepelisa te. Eza ndinga mabete za ka conseil. Unga na kombi longola te nga linga ngo na linga vidéo. Mais toi baba vidéo tout ça là. Voilà. En tout cas, on y a ti penza mama. On y a ti. Ya liboso na félicité ona na modèle olobi hein. Yo po linga ngo, po tinda ngo. Po na lobango mbale bele. Bande ba mitakale banda. To banda ngai na yebaki bato bakomo poste bango. Soit disant na mibali. Ba ex. Na loba mbale bele bana basi wana bango mo basalaka ngo. Ata ex a poste ye moko balingaki poste. Moke kaka basalaka bango penza na motema mabe. Kasi ebele bango moko. Likamuso niati mama ezali nde oyo. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Likamuso lobi mama. Bapsalaka image ya bien. Bareglaka éclairage. Gape na lobango mbala na mbala. Pamba te ndenge na koma okota basiti wana. Soki na beti Nigeria. Ya mabe baze bele. Kasi ba image ya kitoko eleke bele. Ya mabe kutu muke. Soki na beti Afrique du Sud. Ba image ya bien ebele ya muke ya mabe. Éclairage, ba lumière, makambo yo lobi. Mais soko beti Congo, aïe aïe aïe. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Ba image ya mabe ebele ya malamu ya kopona. Sikona o lobi lisusu o batindelaka bato.
bon nga mpenza batindelanga mingi te baoyo batinda ya ba Eliane mibale ebima bien Eliane Kinapes na lumière ebima bien Eliane Mosantu ye ebima mwa flou mais bon pas mal ndeko mwasi mosusu apembe mpe asambelaka pa Pasteur Moïse Mbiye ye mpe image ebima vraiment claire bien ndenge azalaka original ozwi ba image ya muto ba mutakalize sur internet ba sambwisi ye na ba réseaux sociaux otali osuki no wana te otindeli comment dire mutu mosusu on n'a pas les mêmes délires ba délire na yo ba délire na ngate soki osepela na bolungwa bato ça veut pas dire que mutu na ozotindela il est pas osepela nango tokola ko s'il vous plaît tokola na âge na yo ozo comprendre te donc tu n'as pas la maturité pour comprendre que ozo participer na humiliation à mutu et ça no bien yo mwasi ozo zo vidéo ya mwasi mususu ozo partager à mon pays. Mais c'est quelle génération de vitesse ya loyenge boy? Ça te dérange même pas, il y a qu'à distribuer l'eau qu'on a mutu. Tu ne sais même pas ce qui se passe de l'autre côté du téléphone. Ozo tin de la mutu image. Batu misus baza na WhatsApp, tant yo ozo tin de la mutu photo, to vidéo, et zo kota directement na téléphone na ye. Imaginez ce qu'on va utiliser un téléphone, wana batala ya mo téléphone wana, basala ba jeu na téléphone wana, ba kende ce qu'on a galerie ba mona, ba buzo ba mo oyo tindelier. Vous avez un contrôle à un moment donné. Ça me dépasse moi ce genre de comportement. Na âge na yo, avant d'envoyer quelque chose, tu peux pas dire à la personne ah ça t'intéresse, j'ai telle et telle vidéo. Na comme sous ses yeux la biso na vie parce que tozo s'attarder na ba image moko boye, ou ils ont représenté pornographie. Aux chrétiens, aux chrétiennes. On dit très bien qu'ils ont balingane pornographie. Ce qu'on a là image à bateau pourquoi Moutouana oye baye te. Est-ce que talio Moutakala na et talio nani franchement, je comprends pas. Ce qu'on zotine de la moutouana pour nani. Comme sous la bine na vie, c'est parce que vous calculez que tu fais quelque chose, Dieu te voit. Ce que tant vous partagez boye l'humiliation de quelqu'un, tu le partages avec quelqu'un d'autre. Tu vas avoir bénédiction ou bien malédiction. Voilà, ça c'est ma question maintenant. Très bien pour le représentant. Totali pe ya Naomi nan. Naomi qui n'a pas hésité, il y a dans la monité. Naomi obasala na wata, wani ala mabe. Image floue. Mais oh Naomi asala moko. Otali, olobi oui. Ba image a boende. Bandeko. So bapekisi bino bosala mitakala te bokosala kaka. Alors, bato lokola biso pe toleka 50 ans. So bopekisi nga natala te na otala kaka. Fo na bwaka, oui. Nakoki ezolanga pe mwasi ata ndumba na bwaka. Mais eza misala ebele. Kotala ozalo penza à l'aise. Ozwa ata na yo. Ata 2 heures du temps, à l'aise. Yango bandeko basi. Tango bokosala yango. Boyoka toli ya ndeko na bino mwasi. Ye pa alingaka nango, asalaka nango, atindaka. Po tango botiaka ba image wana. Surtout so ekei na image na YouTube na bango. YouTube te, hein? Donc page ya monene oya mitakala ya monde. Page yo ekwesa ba mezo ebele. Oye bana otekela biso ba biloko ba cassette ba DVD banini mingi ekweya. Na ba obato bana oketala basi na madusu ba wana tu ekweya na poto. Si tu wana mutu ekweya sango eza ofele. Bandeko na site wana soko bakotisi image no yeba ekobima lisusu te. Siko imagine
bakotsa image no ya faux ekolongwa nango ya moto akotsaki alongoli c'est vrai mais soki bato mosusu bachargeaki yango bakotsi yango na ndenge na bango to site yango moko etali baimage oyo fo tokende nango boye en tout cas moto atiaki yo akozala bone kuna alobi alongola yango eolongwa te mpo site wana bandeko ebele bayebaka te bokabolaka bamitakala na bawhatsapp bokabolaka partout me boyebaka ke ntango epanzani ekotikala libela so eke na site wana meme Peniel akota kuna Peniel mpe imagine eza clair video na ye eza penza apetissante mais image ya clair c'est bien kaka po Peniel nana bete ata kumona te na otala alors bandeko tango bosalaka mitakala wana ndenge na tangi Peniel ye moko apia témoignage no Didier te muta panzango no po bolinga bokosila Didier maka aloba apeseka moninga na ye baninga abanda kosilikila baninga bolandi asalango na volonté na ye mpo na plaisir na ye akaboli yango na baninga na ye batala ndenge ayokaka elengi baninga bakaboli yango lelo ekoma na site wana donc ekolongwa te bana paster bakokola bakomona mpo site wana bandeko bato bayebaka te surtout babino baoyo bosalaka mitakala ntango bosalaka mitakala okabeli moto otindia tosala neti motakala ya Peniel ndenge ekota na site wana moto akotsango kaka te tokansile te akotsaki yango mpo asambusa Peniel te akotsaki yango mpo bafutaka ye mpo site wana efutaka mpo bato mosusu bayebi te mpo na koyeba yango bien botala bandeko na biso banigérien basud africain na baeuropéen bakoma kosala yango bango moko na baaméricain mpe bakoma kosala meme bacouple mwasi na mobali mpe ya balingana na balatine bakoma kosala yango basali compte na bango ndenge biso osalaka ya YouTube okotisa bavideo bafutako chaque mois ata oyo ekota kuna nombre de vie ezobakisama chaque mois bafutaka yo siko boyebi bien mitakala tomata likolo tokita na se banda internet ebanda oyo batalaka koleka mitakala eza te bavideo batalaka koleka mitakala eza te loba lelo yo bavideo ya sika ya TikTok toloba TikTok alelo yango nde mutu ekoki koleka bavideo ya mitakala na public na bato na baview kasi bandeko bato ebele orie okabaka mutakala no fele sala compte na yo no nanga papa robo na sala compte stop na sala compte te mpo natiaka bato to mpo natiaka ya ngai te nasala compte pamba te soki nga nalingi na charge bakotika nga na charge video na poni donc so nalobi nazwa ya Peniel nazala nango privé
natambulaka nango ata sa internet nakoko bete mai bisika nalingi alors nakocharge natiango na carte na ngai napusi voiture nakomi na parking na pemi nabeti Peniel mai to nabeti Eliane to nabeti kako nasepeli nabeta entre-temps moto oyo nga nazotala pa na ye to nazocharge ye chaque mois azozwa mbongo siko bandeko na biso baoyo soko obeti sikoyo Afrique okotala ekobimisa ya bandeko ebele bandeko wana komona ke bazofilme bango na moto bato wana batekaka so bakasete boye te batekaka so basede te batekaka na site wana piaka bango mbongo ebele bakotisa mpenza mbongo bango bafutaka bafi wana surtout loka basalela yango mingi na Afrique bambongo sikoyo bandeko na biso ebele basalaka yango tokopekisa bango te me baimage ya mabe mpe bazwa eloko te bamiso basalaki yango na konte ya YouTube baboya makambo wana baimage yango ekende na site wana mpo soki obeti Congo okomona mpenza bachroniqueuse na biso bazalaki na YouTube ya Sans Tabou baoyo mpenza basala yango bato bazwa bavideo na bango wana bakotisa yango na site wana lokola basala bavideo yango molai atuka ekotisaka mbongo ya bien me bango bazwa eloko te kaka nde mitakala na bango etikala mpo na libela ntango mitakala na bango etikali ti libela bango kaka bandosambwa bato batia na site bakozwa mbongo na bango bamikolo site botuna te so bakotisaka combien bango kutu bakotisaka bamiliard bamillion te me bamiliard bakoma mpenza mosika mpo bango oyo bafutaka bato chaque mois eleki deja bamillion donc site wana bafutaka mokili mobimba bambongo ebele donc ndenge eza wana ndeko mwasi oyo maloba lobi bokozwa ngo na aventure matali bino mitakala na bino soki olingi otinda te otiki olingi osalaka mitakala te kosala te me ntango osali motakala na yo soki ebimi mabe babanda oseko mpe mabe soki ebimi kitoko ata nzoto neko mabe babanda omono kaka oya bien siko mabe mosusu obanda olia mbongo te soki yo moko tiango te soki yo moko okotiango te neti nga na ye na konti na nga soki nalobi na bando osala yanga mo mutakala na bando kotisa bakofuta nga so mpe nalingi nakotia yanga te nazwi ya yo okabolaki na WhatsApp nakoti kuna babando futa nga neti nazalaka na baimage oyo batindelanga mpe ya bafi ya Grèce antuka bafi ya bagrèce bango mpe nabosani te eza na 2 filles ou bien 3 totia 2 basala baimage moko ya très bien wana mpe namona se kota na site wana moye nga na tiango eza te bakomona na yibi ya moninga ata na tie babando futa nga te bakofuta moto atiaki liboso mpo kuna mpe yaka bongo neti nga so nazwi bolumbu na yo na tiango mpa na nga moto ya liboso site wana ekobeta yango kashe
et qu'on vérifie image et beti caché et comme yangai ce qui est bien au pananga to chargé ou recharger au kotiango si tu as koye baké image ezalaka déjà bako bloquer yango te bako tikango kasi bako futa ote nombre de vieux bandota la kuna bako futa kaka ngai yango bandeko ba mitakaliste ba o baliko kabola mitakala na bango boye bake boko kotela ngombongo bino moko sino te ba misusu ba kotela ngombongo bandeko ba congolais bozaka kate so ba beti Congo bolumbu na bino ebimi bakoko beta pe na konta mboka moko ya Haïti to na Jamaïque yopo bimi ça dépend ya titre bachela yo titre wana na modèle site wana qualifié yo so batia au côté ya bato yo basalaka na likola nzete to wapi po site wana eli numéro 1 na monde na mokwalelo ekota ba milliard yango bandeko so bapekisi kosala mutakala te kosala te soko linga yango te kosala te davos olinga ngo musani okabula bolumbu na mais soko kaboli ata po na moto olingi ata propre mobali no na ndako to mwasi na yo alors elakisi osigne yoma tango signé tokomona yo kuna antuko komona na libela ato kufi okei lokola ndeko na biso Fifi Mwadi atiki biso kasi ba image etikali libela banane bakokota kaka to bakokota to basi na bango bakokota kaka bakomona kaka mama na bango tango azalaki mpo na site wana batembele totalaka mingi pe si bakufa totalaka bango sa koyeba si bakufa misusu pe baza toujours vivant batikala so na banzoto wana te bakoma pe na banduta teke oya bien kasi banduta oyo ya bimpiatu ya minene penza soko bangaka no tesa eloko te soko bangaka bimpiatu kopelisa mwinda te pozo risque même na 12e étage on se retrouve na sio panzani oyebi ndenge obimangi na fenêtre te ekoma o bandoki ngai papa robo na sokisi awa botikala naloba nani botika na nini botika na nini communiquer bokotindela nga ba o bazwi mikolo na WhatsApp botindela nga nga pe na bomai WhatsApp botika kaka du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo okeko bongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi ba-accessoire osombi ba-produit de beauté osombi ba-crème na kombo ya papa robo leader okozwa réduction totale chez Olga Kabelo chez Olga Kabelo #1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan sur Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakombat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan sur Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan sur Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.